tozali kokende tokotala makambo azali koya nsima tozala na bolingo ndenge na kosengaka bino yango e tozala bana na mibeko tozala bana na misala po ate tokokisa ndenge ye moko nzambe atindili biso moyen ezali tozali kokenda vers la réussite mais muyini satana mpe ateramasi badrapo na ye oyo ekokokwesa biso me botikela ye nzela te so etikali na maboko mangai bana ngai nde tata ngai mpe mwana ngai mpe molimo santu Africa, Europa, America, Asie, Océanie, mokili mobimba partout bino baye bozwani bokolandaka chaîne ya Menga Kimbangu télévision esika wapi tokoya kopanja sango ya Tata Simon Kimbangu Kiangani Noël na mokili mobimba Noël olingomba ya Tata Simon Kimbangu Kiangani ya solo toyebi ete tozali komilengele na kozelela boye ya mibale ya kolo Yesu esila bongo kokokisama na le 25 mai 1916 Utankamba Yerusalemu ya sika kuna epai wapi nzambe molimo mosantu atindelaki biso mwana na ye papa dialungana akoka koya kobikisa biso nde awa na kati ya ville province de Kinshasa précisément na commune ya Ngaliema tozali awa na kati ya paroisse ya Delvaux epai wapi ijiki et organiser forum ya munene pona kolobela mbotama ya mwana moto to pe mbotama ya papa dialungana Kiangani Paul Salomon oyo biso nyonso toyebi ete ye wana kolo Yesu lelo te bakoyeba komanuelela biso po ete biso ebele tokozalaka na bainquiétude ya koloba ete kolo Yesu ye wana papa dialungana kasi eloko tokosenga na bino restez toujours branché po ete bokoka bongo kozanga maye oyo makoleka awa te mpe kozwa baprécision na mbotama ya kolo Yesu papa dialungana Kiangani tolanda Bienvenue na plateau spécial ya mokolo malelo et pas wasi tosili komona plateau etondi na ngambo na ngai nazali ngai moko te nazali elongo na bandeko na ngai ya musala na loboko na ngai ya pati na moni nazali na ndeko Splendeur ya Lungana ye na bosolo ya Tata Kimbangu Africa TV kuna pe na loboko na ngai ya mobali moni papa bienvenue Makamba les émissions Révélation Kimbangu et Academia. Dès qu'on a intervenu dans la vie de mon présence, il y a pasteur communal, révérend Kamoutou qui l'a Frédéric, et Longo n'a papa, Richard Zaïs, Yé Azali, chercheur kimbaniste, bibliciste, et pas y voir piper tout le monde, il a un dit ce que vous avez été belé d'invités, belé, baptiste, belé, paya, baye pour la tina, il y a pour le thème spécial, au dueli bino mon lelo, Noël, Oyo, bino penso, oyebi, Noël et Zalinini. Le 25 mai, Noël pour la Kimbangiste. Les bisonnes sont aussi comme avec un lequel a biso pour la Botella, pour Yoka, mais intervenant à biso, la Tina, pour Panza Nyoko, na Italie, le 25 mai pour la Noël, il y a pas Kimbangiste. Moté la Binobande. Moté, tata journaliste. Donc, on va pour la pasteur Kimbangiste, pour Yazali, responsable de la commune Angalema, moi, Elomia, Tata Simon Kimbangu Kiambani. Lelo bino bakimbangiste okolobaka ete le 25 mai ezali Noël mpona bakimbangiste. Avant tokoma wana tokoyeba nanu Noël oyo tozali kobenga Noël. Est-ce que okotalisa biso yango elingi koloba nanu nini Noël? Merci papa journaliste. D'abord nyonso bamisaka dans les présentations. Ata olobi ete naza pasteur kimbangiste mais nazaka na kombo. Ambutu Kina Frédéric, pasteur communal ya Ngaliema. On a kozongela motuna na otuni papa journaliste
Noël, ils d'abord, ce qui te définit ce qu'on appelle la Noël, ils allaient fête de nativité. Fête Yakobo Tama. Awa, tozoko lobela, fête Yakobo Tama Yanzam. Oh, tu vas fêter le 25 décembre. On est dans la fête, il y a Dieu, Babana Benga Dieu. Na minuscule, mitran, il y a Dieu soleil, et comme fête il très célèbre dans le monde musulman, il y a un chrétien, donc on a qui date, la vraie date alors, il y a Jésus-Christ, il y a un Kojoa, fête, to date, il y a Dieu mitran. On va baigner Dieu soleil, yangonde ba tobana ko fêter na le 25 décembre. Mais biso na église Kimbangis, comme tozana Nzambe a révélé biso que fête wana ezalaki malamu te. Date wana pezaki malamu te, yangonde ba pesi biso siko bango moko, ba Nzambe to Nzambe ye moko a pécipiso date ya le 25 mai mbotama ya Papa Dialungana. Voilà en gros historique ya Noël. Ezali fête ya kobotama. Merci révérend. Ya moto le kanabande kunanga ito so Papa Richard Ozaisu. Nenge pasteur communal a koloba na biso ete na kalape biso nyonso banso de bande ko fêter ka fête moko le 25 décembre. Kasi balobi ete banzambe nde ntango baye komona le 25 décembre ezali mpona biso te ezali mpona bato mosusu kala nyonso wana nini esalaka ete poke bakokoyeba te ke le 25 décembre ezali vrai date te mpona Noël. Merci papa journaliste na bandeko balandi oyo baolanda biso à travers le monde et à travers ba plateforme nyonso ndenge otuni biso motuna. Vraiment, papa pasteur, en tant que bibliste, théologien, je crois que Manioli Malam, les Cambo yo lobby, où il y a origine à Noël. Papa pasteur a fait cette définition à Noël. Noël est un jour de naissance. Natalis, jour de naissance. Mais naissance, au toché, au basal, au très penza, au babeteli, c'était naissance, il y a moins en Nzambe. Je crois pas parce que c'est origine à Noël à lobby et d'aller fête oyo ba romain ba bande ko fêter fête païenne au bando banda du 24 au 25 décembre ba romain ba ngonde ba coloniser ki bana Israël yango wana romona fête wana ezalaki ba fêter na bango Dieu soleil ba yeko christianiser yango parce que ba yeko tala fête ça déjà un impact bato ba fête kango déjà yango la ba moni lokola date yankolo yesu e bungaki ba yeko mona ke fête déjà ça un impact et sengeli ba adopter yango ka ekoma date ya Noël. Je crois bandeko batanga bien batanga Bible batanga bakota même na ba Google ba mona ke empereur romain Théodose je crois avec empereur Yemutu ayaki ko officialiser date ya le 25 décembre. Omona so keino musika omona makamweze bele mais likambo yo lobi pona niri bandaka la kala to fêter date ya le 25 décembre. Soko otangi na Ecclésiaste 3 obani na ndela ya yambo omona balobi chaque chose a son temps. Likambo ezara na tangu na yango. Soki likambo ekokeli tangu te moyen epa ya Nzambe abanda ko appliquer ngo ezati na tembete soko tali même na Daniel chapitre 12 obandino na 8 oketi na 10 oya ko mona Daniel amona ki likambo Nzambe alakisaki likambo kasi Nzambe Daniel amituna gabi Nzambe mais likambo eko suka boni Nzambe yebisiye Daniel likambo oyo okobomba yango okoyebisa ngo mutu te tina temps de la fin na tango asuka. N'est-ce pas les lots batunio so baoganga to komi na tango asuka ne na tango ya suka yango papa dia ngenda banda oloba boy na koyebisa bino mukolo mususu mokolo ya siki oyo mbotama
yankolo yesu parce que ezalaka likambo ya secret mais papa de ngenda atiki biso etaki na suspense te parce que na kati ya yamba toyebaki déjà bana tata Simo Kimbangu bana misato toyebaki déjà papa ki solokele biso tonobenga ye nzambe tata et papa de alungana nkolo yesu mais siko lokola nkolo yesu date na ekuna ebungaki parce que na tembete batu nyonso bayebi ke date 25 décembre eza date moko conventionnelle o batu bafandi bakanisi babi to bando fete yango lokola date wana ebungaki papa di yangenda lobi mokolo mususu ndo yebisa bino vraie date de naissance à Jésus-Christ yango to vandeli awa papa di yangenda atika kibiso na bonzoto mais papa di alunga na tango ekokaki je crois que to zongi sima à peu près peut-être eko na 96 ou 86 papa passé a resembola yango papa di alunga na déjà gangaki mokolo mususu agangi Noël ezalaki donc maintenant to eko comme na l'an 2000 je crois abengaki bambuta asangisaki bango ayebisaki bango likambo alobi banda lelo ngai kolo yeso bozelaka parce que eza débat oyo lelo eza débat eza émission mais au cours ya ba débat ba to poser ba question parce que eza débat oyo eza na toile papa di lunga na yemo ka lobi nkolo yeso bolukaka o bozela akoya eza lingai bolo bana mokili mobimba ke na botama le 25 décembre était na botama le 25 mai donc papa di alunga ayeko pesa éclairage ya mbotama na ye oya botamaki et pas ya bayuda lokola ayeko corriger ayeko porter même date oya botamaki pa bayuda pour corriger yango ayeko botama le 25 mai donc na ebisio ezala likambo ya tango Ecclésiaste 3 lokola tango kokaki yango to komi ko fêter date ya le 25 mais la vraie date de naissance de Yoshua Mashiach Christ. Otali papa journaliste na mokuse na koloba lole. Merci beaucoup. Donc kabino nek ku malola. Mena ko suza biso. Bobike papa de lunga na kianga ni salon de ko spécificité yango qui ne kolo yeso. Aussi on takie bebi kolo yeso ba yuda ay kona ko kira biso e plus kona ko bikisa masu na biso lelo. Et comment papa de lunga na kianga ni salon qui a la mission principale. Merci, papa journaliste. Une très bonne question. Tata de Alungana ayaki azana mission précise. Et Nzambe pe azakana mission oya yela kana mokili. Soki totangi na Hébreu chapitre 9 c'est 28. Au comment une mission spéciale, s'il vous plaît. Il y a papa Dialungal. Abi kolo Yesu wana nazoloba na Hébreu 9 28. Tango Yesu akozonga na mbalabi bale. Akoya lisusu kokufa na ikuluzu te. Mais akoyande kobikisa ba oyo bazozele na posa pa bikisa bango. Mission na ye ya oya mibale ezali ko bikisa ezali sute baba ke de kulus alela te azali koya to aye pour la deuxième fois ko bikisa bato bazozele na posa na lelo to kokoloba aye ebala bakimbangis aye na mokili mobimba po abikisa non seulement bakimbangis mokili mobimba s'il vous plaît. Oye bazo zele na posa bayambie ne tingia bayambie na nguya nyonso babongisi mitema na bango bamipetoli yende aye akoya poete abikisa bango. Voilà o na kokoloba mission précise po bato mokili balingaka Bible soko pesi référence na Bible te akondima te po lelo bazolo na biso ebongo papa de Alungana bino oya Yesu bakomaki yango papa de Alungana bakoma yango wapi mais biso to yebi ke bakoma na Bible donc voilà kasi soko turi biso to lobiti kolo Yesu muta atangaka komba liboso ya papa de Alungana okoko tangango na Jean chapitre 29
19, pardon, verset 30. Jean 19, verset 30. Yesu tango ba Yuda ba menacé, ba memi na ngoma ya Golgotha. Tango akomi kuno ba bakene kulus. Ayuda o bakena ko bakene kulus, ba jwa ki meme vinaigre. Ba tena kati na monoko. Yesu tango atali kwa kata motema agangi dialungana. Dialungana lingoloba na Kikongo. Ebongo na français. Tout est accompli. Na lingala lingoloba nini? Eko kisami. Bongo baluwa bazalia wate. Baluwa bakoloba nini? Bango baloba na Chiluba. Swahili be, bango baloba na Swahili. Donc papa kolo Yesu ayende mutapese ke musala na papa dialungana yepende mutalobi kombo na ye asuka avakata molimo alobi tout est accompli na Kikongo lobi dialungana na lingale lobi nyonso ekokisami. Yohan chapitre 19 verset 30. Na éviter chercher ce qu'on a le bako bax. Merci papa pasteur, merci papa journaliste. Nzambe azalaka na plan na ye. Oyebi Yesu tanga botamake pai ya Bayuda. Ba prophétie ezalaki. Ndakisa botanga na Isaïe 9 na 5 omona balopi ba déterminer babi mwana kobotama ba kopesa ye kombo akozala admirateur conseiller Dieu tout puissant pe bongo na bongo. Donc Yesu déjà bayobaki akozala nzambe. Ona biyamba mususu Yesu azala nzambe te mais na lingi na répondre na bakisa makambo révérend lobi awa par rapport ya tango lobi kombo na ye. Puisque oya komona ngo ezali na Esaïe 62 verset 2 balobi on t'appellera bakobenga yo na kombo ya sika mais kombo wana kaka nzambe mutakotanga kombo wana. Papa pasteur apesi biso déjà réponse na Jean chapitre je crois 19 na 30. Mais likambo bandaki boni balobi Yesu okotanga je crois na Acte chapitre 1 verset 9. Nkolo Yesu akufi aseki abandiko mata. Balobi boye il niwe le deroba. Lipata moko ekamati ye kei na ye. Kasi tango ekendaki na ye. Ngai no totala akoti na mapata. Eske na mapata mboka moko ezakuna? Eske tango keneyo na mapata ndelo la kendaki? Kasi ogoye kotala soki otali na Esaïe 19 na nzela ya yambo. Oh batanga baromona balobi oracle Égypte balobi voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide balobi akei wapi akei na Égypte oso baloba Égypte nakati ya Bible seke balobela Afrique Égypte est Europe te donc kolo Yesu tanga longwaki kuna akokaki kokende esika mosusu te parce que nakati ya Bible okotanga je crois na Genèse chapitre 25. Au Romona, autant que dans Genèse chapitre 25, 23 à 26, deux nations, Isaac et maman Rebecca, babotaki banami balé. D'ailleurs, Zemi et Tunisaki maman Rebecca. J'ai dit que ça passe la théâtre non. Mais à implorer que basenga nzambe babili kamuni, alobi nzamba ebisie, mabuta mi balé bazana kati ya libumu ya mwasi na yo. Kasi ba expliquer ki ndeni ba obotama histoire on est en to loba lelote so lingi olanda histoire mais ngai na zana likamu na loba makama mabota mibale mais bandeko batanga na ndaku akotanga na Genèse 25 26 27 otala lisitwale wana nyoso nenge ezalaki tangu tata Isaac alingaka kufa akopesa mwana na abengi Esaü apesa ye conseil apesa ye ayebisa ye akende koboma nyama histoire to loba te mais okotanga ndebo comprendre likambo ngano to vandeli lelo papa Simo Kimbangu kiangani chef spirituel alo balelo abi banda nzambe abanda ekoloba alobika na mabuta mibale alobi na Bayuda alobi pe na biso yango wana okomona tango incrédulité tango batosaki batuki Yesu alobi na bango likambo ekozala supa na bino te
nde ekokene na libota mosusu libota wana ezali libota ya Esaü toyebi likambo na Nzambe epai ya bana Israël ezalaki etransitaki nango kaka ezalaki nango kaka po etransiter parce que bazwaki likambo na koyiba likambo ya koyiba mama Rebeka lobi mwana nga bomela nga nyama nakenda na tokosala tokotrike boyebi histoire wana mais mwana pa bangaki mais maman lobaki soki tata ko maudire yo malama maudire ngai ko banga te voilà comment transfert ya pouvoir donc Nzambe pe mutalinga ezaleka volonté ya Nzambe on peut tout dire mais soki natali to bandi ko limbo na to komona ezalaki volonté ya Nzambe après komona incrédulité ya ngomoni likambo ezalaki nano pa bayuda epa ya Jacob pamba te Jacob alitaki na Nzambe butu mobimba etongo etanaki okoya omona atunaki ye alobaki na Nzambe pambolanga Nzambe atunaki quel est ton nom abi mon nom est Jacob abi bana lelo komona ezalaki Jacob te komona komi Israël donc Israël ezalaki moto mais komi libota ndenge mpe biso tozali ata kimbangu eza susu motote mais ekomi libota donc biso bakimbangiste donc yango na moni na incrédulité o ba yuda bazalaki na yango alobi na bango likambo ekozala supa na bino te eke na libota mosusu ezalaki na libota ya Jacob sikoyo ye na libota ya Esaü par rapport ya batexte nyonso na lobi okotanga na Matthieu 21:43 alobi Jérusalem yoko bomaka bato bapoza kotindaka basali abi désormais okonza Nzambe ekolongwa eke na libota mosusu libota yango toloba libota ya Jacob na Esaü soki longwaki epai ya Jacob seke ye epai ya Esaü yango okotala lisusu na Matthieu 23:37-39 Yesu testament ya suka alobi Israël mutobomaka basali o batindelaka bino na yebisi bino désormais vous ne me verrez plus bokomona nga lisusu awa te soki bakomona awa suku te seka okende na Afrique voilà on a encore complété papa pasteur papa Richard maintenant s'il vous plaît oui papa aussi koloba on lui souvenir oui on est papa de moi oui aye à second s'il vous plaît vous savez comprendre que ça bosolo très bien Muki Mobimba Izalaka, second venu à Polo sur mon Dieu soit dans l'enlèvement. Mon Dieu soit Muki Mobimba, chrétien ou non chrétien, ça veut dire qu'il a Polo sur un robot de Bisso dans l'enlèvement, de faire ma Bisso dans l'enlèvement. Maintenant, comment expliquer Bino le loco au Manilongo qui est papa de Lungana Yene Polo sur la hôtel à Bakimbangiste, Kakabino Mourimou au centre, Kakabino Mouza en Polo sur, mais papa de Lungana Yé, enlèvement et salamité. En plus de cela, à quel plus loin à Bali, à Boti, comment expliquer mon mutation? Merci papa. C'est ça ma cambo au début de l'Ingara pour nous éclairer l'antenne, te éclairer mon kili. Papa, pasteur a autopé sa biso Hébreu chapitre 9 verset 28. Balobi seconde venue. Donc akoya li susu mbala ya mibale. Balobi nenge zalaki na tango na Yuda. Bato bala, baro balisa, baro yebate, kinkolo de laza présent. Pour batuna qui Oroya, babi, quel est le signe de ta présence et ton avènement? Batuna qui présence naie, tant que vous allez andeni, alubi, et qu'on s'ala l'olenge zalaki na tango na Noa. Batuba melaki, babali sagi. Mais baïbaki teke, likambo, et linge katana. Et sengelaki Christos, aya lisu mbala yami bale. Avant na biso même ba musulman autant na ba quelques sourates ba lobelaki isa ko ya sumba ya mibale même biso sikoyo biso ba kimbangiste balobi akoya lisusu mbala ya mibale ono stanga botamaki asalaki 33 ans na vie na nyonso mais balobi tango akoya mbala ya mibale isengeli ya bala abota po papa dia ngenda na tembeta ndo biso abi soki nkolo Yesu abala ki abota ki na Israël je crois pas pasteur abi molimo au centre biso tout le monde le côté c'est parce que nous c'est ce qui kuna mais tala prophète Esaïe asakoli boye ya nkolo Yesu ya liboso aye kosakola pe boye ya nkolo Yesu ya mibale alobi tango koya ya mbala ya mibale akobala akobota babi il verra sa postérité et il prolongera ses jours. Babi, ako mona nkona na ye, ako bota. Moutisora obota, c'est qu'il faut bala. Et ako prolonger mikolo na ye. Otanga ngona Esaïe 53.
na 10e verset balobi ako prolonger mikolo na ye pe akobota omen donc Bible biso te muto komaki yango soko tali su na Esaïe je crois na 7 je crois na 20 romona balobi boye ya ye mbala mibale pona boye ya mbala boso romona na Esaïe 50 na 6e verset ba pesi pe caractéristique za mandefu mais oya mibale ba ko yebisa biso akolongola suki pe akolongola mandefu aoza su lo lenga ya liboso te otali donc côté wana na kotika papa pasteur a développer mususu. Merci papa journaliste mais tourne na bineza kitoko a prophète balobaki Esaïe alobaki pe ndenge papa alobi soki totali na Esaïe 53 verset 8 à 10 balobi kolo Yesu tanga kozonga mbala mibale akozala na bana na libota ndenge kaka papa Richard alobi soki kolo Yesu na bayuda abotaka alingaka ya kosala nini lisusu epai na biso na Afrique na Esaïe 19 alingaka ya lisusu te papa ona nini alingaka loba natiki kasi bana te mwana nde mutu alingaka ye epai na biso alingaka tikela biso nini donc kolo Yesu koya na ye ya mbala mibale ayende kosalisa biso ba peuple opprimé bato tozanga mutu akosalisa biso bato tozanga mutu tokokolelela ayende pa na biso ba africain po ete apesa biso oyo ezanga biso biso tozalaki bato te tozalaki nde bamarchandise babanda koteka biso biso nde ndenge tozali a babanda kokakola biso na bamindele kasi zando ezalaki na tipo na Tanzanie bakoyabo balobi lokola passer communal aza mukuse bata mikuse nyonso $10 basomi ngai na $10 so bamono bino pola badimine prix na yo ozali na batofina na matoi prix bakokopeswa ata $2 bateki yo yango lelo tozoka ba noir américain donc nzambe papa na ngai tango aye aboti kolo Yesu aboti bango nde komi richesse na biso yango zoka papa lobi bango bazwaki 1 quart biso tozini 3 quarts elingo loba nini tata nzambe kolo Yesu na tata molimo santo baza na biso tala richesse oyo biso tozana merci bolimbisi na ngena compléter parce que mukili mo baolanda biso esengeli parce que pona bato makambo ekomami yango ka il faut pas tenir compte nango mais soko tangi na Jean 21 je crois 24 balobi makambo nyo se komama kito nkolo so salaki soki koma makambele mukili mobimba livre wana banga ba mesira ngote bo ekomama kitani ekomama kitezali nini parce que yo so olandika ekomama ki bo ekomama kite yango balobi quand sera venu le paracletos il vous conduira dans la vérité yé molimo santango oya akomema biso na vérité soko tangi même na 1 Corinthiens chapitre 13 verset 9 balobi oyo tozo loba eza partiel hein babi oyo loba ezali partiel pour babi équipe oyo beta balle babi ata premier partiel donc c'est que championnat ezali nano nyonso to loba ningi to mapolo lobaki abi kasi tangu yako ya ndeko mema biso na vérité otali donc pour la bato ya Bible soki batangi na Esaïe 52 14 tina 15 Esaïe 53 1 na 5 donc na baki Esaïe 52 14 tina 15 Esaïe 53 1 tina 5 kuna ba pesi caractéristique lo lenge Yesu roya tango za na mbala ya mibale Yesu o balakisaki biso azaki bogare mobali ki tourner ka bino boza bongo mais siko awa ba pesi caractéristique balobi akozala elongi na ye kozala kaka bongo mutu moko bongo donc jamais ba rotaye ka Yesu ba rotaye ka tango to tambola de synagogue en synagogue batu nyonso ba olanda ye
Mais même temps, on a un ami, arrogant, al suna babalabala te. Donc, on va passer caractéristique le lengue ya rozala. Babi rozala ki tokote. Rozala mutumo kanga bongo bongo e botalaki. Tangu papa dia lunga na lobi ngai nkolo Yesu a se révéler na mukili parce que batu bandoko zela 2000 ans na l'an 2000 na 2000 nyonso tata nzamba sala likam batu bakazaki likam moko yo salama nzokande a s'annoncer a se révéler na mukili le lenge total sibilo na kati ya biblia certes mingi pour le barake est-ce que nzamba bota nzambe na bango bota nene nini parce que na mona ide papa splendeur a lobaki yango déjà mais ils ont prouvé biblique sur Ésaïe 66 verset 9. Ésaïe tem dans le bas nzambe alobi ngai moi qui fais naître ngai mutu na pesa kama bota et loko nini e ko empêcher ngai pe na bota raison pour laquelle makambo e komami na Ésaïe 53 na 8 tina 10 o papa pasteur baneli susu o amanioli et sengeli ko kisama. Parce que ça Esaïe loba nzambe mutazo loba na Esaïe 66 na 9 alobi ngai mutu na pesa kama bota bongo eloko nini ko empêcher ngai pe na bota raison pour laquelle papa dia lungana nkolo Yesu na boye ya mibale esengeli ya bala esengeli ya bota otanga même na Romains 29 je crois Romains 9 29 je crois alobi soki yawe na bibele atika nkona te postérité. Donc, nous avons Sodome na Gomorre. Ayokeli biso mawa. Naboye ya mibale. Esengeli abala abota. Ozali papa. Ozana bino. Oui. L'investigation de ça là, en tant que journaliste de l'investigation. Donc on a appelé Maloba, le chef spirituel de l'église qui m'a dit c'est ça divinité, pourquoi c'est nous qui m'a. Yé, na Maloba na kolbaka. Oye ya mwana moto ekomi veni. Ana tuni bino mission principale ya papa de Lungana bolobi. Papa de Lungana iko sala nini bolobi. Lelo oyo oko kangama tata batu bakimbangiste s'il vous plaît. Que se comprendre. Au kangama tata batu papa de Lungana ki yende kaka nkolo Yesu ko elongene zala ki boye azala ki boye na ba marque ka bino ni bojula ngo. Kasi tuni toye. Ce qui est né à sa vie destiné pour l'enlèvement. Pour le moment, quand vous commandez la Bible, tu as gagné la Bible. Ok, tu as la Bible, tu combattes cette autant la Bible. Bible, c'est que c'est quand venu à Jésus-Christ, après pour l'enlèvement, oyo balanda kanzambe na solo a gagné la bango. Ce qui vous dit que les papa, il y a longana ayaki à Botaki. Maintenant, mutu oyo papa Simon Kimbango kianga na kolobela kaite boye ya mwana moto ekomi peni. Nani ne azali destiné ya kokata likambo oyo mokeni mbela. Kianga na surprendre yo. Papa Simon Kimbango kianga. Azolo bani. Ole sumutaro ya osambisa mokili. Batu baza na confusion. Bible ezaya biso. Papa diangena na tembeta bi nous allons corriger la Bible. Oyebi soki toyebi tokende parce que nalobaki likambo ecclésia c'est 3 likambo ezalaka na ntango ntango tobanda ofete Noël ya le 25 décembre biso nyonso Noël ndenge papa alobaki c'est parce que moni tata Kimbango des protestants kimbangistes omoni imitation wana déjà christianisme esalaki déjà ba siècle même Yesu po bandima ye esalaki 3 siècles je crois bayekoloba mwana ataka mwana nzambe na concile de Nicée na 325 bavandisi yango concile de Nicée ezali liyanga ni esangisaka ba prêtre banganga nzambe minene oya catholique nde bayeko décider babite par rapport à makambo asalaki azaka mwana nzambe mais soko zongi ndambo Jean chapitre 10 verset 30 à 33 Jésus alobaki moi et mon père nous sommes un balapide babambi mabanga imagine toi sikoyo tozo batuana baya lelo mais batuana bazape lelo so tangi na Ecclésiaste so tangi je crois na Ecclésiaste 3:15 au monde tangi pe na Ecclésiaste 1:9 baoloba iloko moko ya sikezali te tata nzamba a ramené nyonso awa ne tozaboy le même bateau batukaki ba contemporain à Jésus biso to vivre biso to na chance c'est parce que balobi tango oyamba na yami bale to vandi na ye batu baza na confusion yango na papa diangena lobaki
nous allons corriger la Bible. Parce que la Bible a été falsifiée par rapport à parlons-en toloba. Mais papa Simon Kimbango loba kiboye. Moïbi, papa Simon Kimbango le 10 septembre, je crois, 1921 en Banzan, Sanda loba kiboye. Le 10 septembre 1921, papa Simon Kimbango loba kiboye. Moïbi, boko kangaye, na eloko ayaki ko yibi la bino. C'est-à-dire Occident, bango tang bazwaki likamuna nkolo Yesu. Babaluli yango. Donc connaissance de la guerre réelle, mais bango balobi oyebi le fameux discours ya Léopold II. Bogeti ya batuana nzambe bayebi de nzambe. Abi votre connaissance en évangile et ça la kebozala ba bon détective. Ah. Sango na bomaki moto. Ah ça masumu na limbisami. OK boy, nzokande détective. Le bayo kango ba la police na magie. Te batuana to lo ba lelo te hein. Oya liboso ya kala. Technique au baye là qui. Donc, alors, Bible, papa d'engé dans le bagi, bisonne toko corriger en haut. La Bible a été falsifiée. Mon yibi to kangaye ne loko a yibeli. Je vois ce que Genèse chapitre 2 verset 8a au Kenotina 10. Yebi sangai. Position géographique ya RDC. Ne balbi mboka moko na kati wana et vous allez contourner na fleuve. Boyebi sanga na monde position géographique. Donc monde la bo sani ke côté wana sali erreur à l'obike. Moka moko parmi à l'obi va fleuve bimi kasi mboka moko za contourner la fleuve mais na tembete na monde entier à part RDC mboka neza contourner la fleuve mais position géographique position officielle à minele ne basaki Bible c'est que nous basaki erreur moyibo kangene logo ayibeli yama papa denga na baki nous allons corriger la Bible Yesu agoya mbala ya liboso agoya na seconde venue ako vivre ako bala akozala en mbala ya suka et vous allez pona ko kabola ba meme na droite bantaba na gauche je crois interprétation wana papa pasteur explique. Merci papa, question est très fondée. Papa pasteur excusez. Avant de continuer na yo bande ko tozali so to sepela na mai mazali ko leka to betana kama kokoko. Merci papa journaliste. Papa tuni mutuna kitoko. Alobi, papa Simon Kimbango kianganisa divinité, azako loba, Yesu azana nzela, azako ya, ponako samisa mokili. Papa azana raison. O mokili na ne sambite. Ndenge kaka papa Richard alobi. Polo Yesu ça a pris beaucoup de temps. Bayeba iye que azali mwana na nzambe 3 siècles et demi donc 325 ans n'eût été intervention il y a empereur Constantin mais le collège sayeba na teti lelo empereur Constantin a salaki yango pe de force à lobby oyo akomeka kosaka na Jésus-Christ na koboma enda kokate mutu yango nde yaki koyebana bongo soki papa azoloba bongo aza ko se contredire te po nana kosamisa mokili ezali kaka Jésus-Christ mokili pe nana esambi te tala lelo ndenge tozomona baburu yeke na kati ya mokili kasi ye pamba papa ye moko papa Simon Kimbango kyanga na zoloba makambo ezalaka na première génération oyezaki na deuxième oyezaki na troisième nyonso ye wapi oya mabe eye na quatrième génération na biso tozale kasi yango na nde Yesu aya kokata ndenge papa na nga alobi bato ya malamu bango nde bakosepela 1000 ans bato ya mabe bango mpe batika na mabe na bango libela nzambe akoyokela bango te est-ce que papa azoloba te papa Simon Kimbango akiangani azoloba te 5e génération ezali te po nyonso ekosuka na 4e ye Yesu nde akoya kosilisa bato malamu batika na malamu na bango bato mabe pe batika na mabe voilà on a ko compléter na oyo ndeko na nga lobi merci mi. Merci beaucoup papa Justin Opisima Imanoa.
ezali moment où tozelaki vraiment face na biso toza na papa révérend oyo azali théologien toza na papa chercheur na baexplication nyonso bopesi biso tomoni bino nyonso bozali koserefere kaka na bible toza koserefere kaka na bible or ke eyebani mabota ebele ezali na mokili mingi batanga kutu bible te. Or selon ba recherche, selon les études, nos ancêtres basalelaki même pas la Bible, mais basambelaki nzambe pambate olobi bien likambo ya discours ya roi Léopold II ayebisaki bango bato boke koévangéliser boke ya bango nzambe te parce que déjà bayebi ye babengaka ye nzambe ya nkumu bayebi. Donc même si avant Exode ya Moïse ezala déjà bakoko bayebaki mpe kaka nzambe namoni ko se référer kaka na Bible. Donc il koloba ete soki Bible ezali te l'équimongiste bazali incapable ya ko démontrer grandeur ya venir ya liboso ya nkolo Yesu pe boye na ye ya mibali. Voilà la question. Merci pour nos scientifiques na lobaki. C'est vrai, Nzambe bato ina maye l'épée ba se référera pe ka na Bible épée. Mais nous sommes incapables de faire la Bible pembeni. Soko otali toto emprunté peto zoape ba banganganzambe oyo ya mangomba mosusu. Soko ozui Charles Taze Russell, batonyo so bayebi prophète américain oyo ba témoin de Jéhovah. Alobaki tamso akotaki na mabondeli nzamba la kisi ke bokondi na nzambe et qu'on quitte en 1914 et comment m'a bien noir c'est blanc. Je crois na tembete témoin de Jéhovah nous a yebi. Or bo continent nzambe na 1914 mutabota magezaki papa kulutu et je symboliser déjà bo continent nzambe et kiti présence déjà ya Christ, présence boyei déjà ya Messia. Parce que balobi neti biso na théologie qui mangi se balobi toujours défendre la Trinitos. Je crois que papa pasteur les abongo. Donc, Trinité, déjà tant que papa qui se loquait, il est déjà à Botamaki en 1914, balobi bangomi satu ba agisaka en parfaite harmonie. Donc, en 1914 déjà, papa qui se loquait la Botamaki déjà. Je crois Charles Taze Russell ma bonde il n'est au Bekonaye et puis ça qui est fait. Ceux qui te sont mis les sous dans le royaume il y a Congo, on les appelle Bible était. Babetaki li solo, mama Kimpa Vita abetaki li solo, ya boye ya tataki mango. Yango wana oya komona, je crois batumbaki ye. Balingi batumba ka abongo taki prophétesse, balingi batumba ka abongo meloko taki na mwana. Babi fo batumbe ka na mwana. Alobi likambo oyo ekokende mosika na Congo kuna na bango. Donc, to puiser na biso Bible était. Pour les scientifiques, pour les chercheurs, le 13 mai 1917, au Romona, na Fatima, na Portugal, Vierge Marie abimaki kuna ya moindo ni bakumisaka Vierge Marie abimaki kuna. Wana to simba Bible était papa. Le 13 mai 1917, abimi ayeko pesa message na ba sœur Misato. Bandaki koboko la mo ba mpate na bango. Ayaki ayebisa bango apesa bango likambo zani zaki na enveloppe ezaki message mais alobi message oyo boke de kopesa yango na Vatican c'est connu, raison pour laquelle Pape Jean-Paul II eyebani même epa ya bandeko na biso ba catholico totangaki na kelesi babi le pape est infaillible, l'infaillibilité papale. Donc pape soka alobi likambo c'est parce que ça est infaillible. Le pape est infaillible. Donc, Makamo, papa wa Jean-Paul Dialobaki, ton nimi yango, apuisaki yango wapi, apuisaki yango na message. Oyo epesamaki na Vatican, oyo Vierge Marie apesaki message yango za nini, eza Bible était. Alobaki, tant papa yé, atalaki kuna. Balobi bayaki message au maman Maria ayaki ko pesa tala ezaki le 13 mai na mois de mai ya on pas ba catholique au mois de mai ça mois de Marie poni pesa ki na mois de mai bon et to leki sango donc au moment là le pape a épuisaki ka na kati ya message wana tanga lobaki Dieu est noir
Jésus-Christ lui-même est africain, il est au nord de l'Angola, papa. Puis c'est tout le bakiango. On a Nathalie dans la Bible, papa, c'est à continuer. Merci, papa, journaliste. Mon tour est vraiment très capital. Mais ce que tu se référé à la Bible était, comme si Makamoto Zoloba est à l'Okota. Pour que na biso ba Congolais, ba Africains, ce que le bika les Kamboa, Kolobana yo, ba koma yango wapi. Yango no moni, et tezoko puiser, mingi, source na biso komi na Bible. Même na tango akala, Hérode, tango barua mage, ayaki kokutana na ye, basolo na ye balobi biso toye, bale yebisi biso te, mwana botami na mokili na yo. Albi awe, mokondi mususu abotami. Oh, mais Hérode abengaki bato na ya tuni. Est-ce que makambo yango ekomama ba se referaki na nini? Ba manuscrit ya Esaïe. Bato na mayele batali ba yebisi roi Hérode, oui, ekomama. Biso lelo yo lokola ba théologien ba komi ebele. Lokola lelo ba oyo ba homme de science, ba crème intellectuel et komi bato ba komi ebele. Soko lobi na ekaka na munoko akoyeba te. Mais ndengo lobi papa journaliste eza bongo. Papa Kimbangu to yebi ndengini ndokoko. Soko kena bamboka na biso. Eza na Congo central kakate na bandunu te. Mais partout na RDC omona lokolo moko bakoko na biso babana ko lakisa biso. Babana ko bengango lotami lo Kimbangu. Elingo loba lokolo ya Kimbangu. Okoki ata oza lokolo muke soko tcheka lokolo wana yekasa nini ekoki. Même yo papa journaliste olata numéro 45 o tchena lokolo wana ekokoka. Donc tozana ba makambo ebele za na mboka na biso. Na kopesa exemple mususu. Na ba mboka na biso bazai koyo koloba Kongo ya tata Kimbangu. Soko ke na bandu nukuna na province lela kwangu. Baba nako bengai papa Kimbangu nzambe ya mivungi. C'est-à-dire nzambe oyo abatela kabatu, pe abikisa kabatu. Mais bazalaki soki basengi na ye. Ezalaki ndokite. Mais soki basengi na tata Kimbangu baki ozoke no kotumba esobe. Alobi tata Kimbangu pesa biso banyama, nzambe mivungi, pesa biso banyama. Omone pe bakeba juba nyama ebele. Ezaki ndokite. Akoki kolala na butu. Aloti ete kenene sikate na nzete teli boye. Okomona na teki sangala bongo. Eza muyibite. Eza pe kindokite. Mutu pa ki azaki na crise adjango. Donc bakoko na biso bazalaki na valeur ya koyeba nzambe. Mais lelo biso nzambe nini to koyeba siko. Soko tolobi biso bakoko na biso bazalaki soko bazokene na mai. Ba mikolo bazo soko na mai. Mwana nuke akoleka te. Akotuna banana bazana mai. Soki ba mikolo balobi yo nani mwana muke soko ya lobi na vanda meme mwasi o wana pe bazo soko na basi. Ako vanda azeli tiba mikolo basisi. Lele zakabongo. Lelo biso no tozui culture européenne. Okomona mundele bango babensala bongo bana bokoko na bango bazalaka tata na mama na mwana na bango mwasi bazosukola na piscine. Bon soki biso ndenge tozali awo nga mwana na nga mwasi ya 20 ans bayo kokuta biso na ye na ba maillot de bain tozosukola na piscine ngana kobenga manani asibolobi te nga tata na ye na kobenga na nani. Mais or que kuna na poto eza normal. Na poto mwana na tata bako sukola na bango mama pa ilobi bonne continuité. Mais biso bakoko benglo banoko batika na mboka tala tato azali nani ndoki. Elingo lobete soki tolandi yango na moni papa lobaki Jean-Paul II ayaka en Afrique na RDC tango na Zaïre le 2 mai 1980. Alobaki
bino ba africain nzambe na biso nzambe na bino bolanda ye na authenticité na bino. Donc elingo lobete biso nzambo tozolanda oye ba mindele tokoye ba nzambe na biso te. Merci mi. Merci papa révérend, na relancé yo. Toujours on a deuxième venue à mon nzambe au bino batimagiste evolué zali papa dialunga na kia na Salomon. Moi zali mon ami balé à tata kimwa mupena mama mwe. La Bible ezali na mikanga o tobengaka les livres apocryphes. Un livre apocryphe, les alliés, Bamikanda, où ils ont se retrouvés dans la carte de la Bible. Beaucoup de chercheurs, Balobi, à part Bible, autant dans Mangoma, les alliés dans Mokanda, où ils évangile selon Marie-Madeleine. Évangile selon Marie-Madeleine. Évangile, on a Balongo, là, qui a dans la carte de la Bible, était Batia qui a à côté. Balobi, la deuxième venue, la seconde venue à Jésus, il y a moi dans Nzambe, à Bogota, on a dit Bosso, à Bogota quitté. Mais selon les chercheurs, dans l'évangile selon Marie-Madeleine, dans le apocryphe, on va dire que on a quatre ans. Les chercheurs, les scientifiques, ils plus loin. Alors, voir même la reine Elisabeth, Azali parmi la descendance d'un coloïs. Quand on dit nous, on met la Bible pour me on dit que yes, on va mais on va y aller sur la Bible, parce que l'évangile nous a promis à nous, parce qu'il y a encore la Bible qui utilise la cavallerie. Yes, on a voyé et la reine Elisabeth a parmi la descendance et en coloïs. Déjà, contradiction, c'est que pour la vote quitter, à vote si la trop maintenant, on dit que les parents vont aller la Bible, merci, papa journaliste. Motono neza kitoko kote sekisingai. Apocryphe elingoloba deutéro-canonique. Deutéro-canonique elingoloba ni. Elingoloba eloko yo bato batie ba canoniser yango. Ah yoka katiti. Nazolanda. Apocryphe elingoloba deutéro-canonique. C'est-à-dire bato ba yekoli na mbalami bale mais ba canoniser yango. Yango ba bengi deutéro-canonique. Mais ce que l'on va bien yango, batiango la portée à batute. Et ça n'a pas pénatinate. Par rapport à désacraliser personnalité en coloté, c'est pourquoi bah jouer évangile wana bakacha yango. Est-ce que gobo teza le soum? Gobo ta au moni siko papa un journaliste. Bo baloba qui était to salanzam to botate. Comme robota en cachette. On ne peut comme les sommes. Donc, ce qui va livre, on a 10 livres. Mon était dans 381. Église catholique, na église protestante, babanako yokanate. Et ça la orthodoxe, bazako yokanate. Mais tango baye ko sala concile, il y a 381. Yango bayaki ko sala Bible babengi Tob, T-O-B, et le goloba, traduction écuménique de la Bible. Yangwanande bayaki ko insérer 10 livres wana. Atiangope, sokotali ba Bible ming, couverture nangweza noir. Mais tandis que les apocryphes, ils ont soit rouge, soit vert, soit bleu. Et les golobete, et ça va rechercher na bango biso ben église kimbangis pona ko chité ndenge papa lobaki makambo nyonso biso tozozwa ngo pe na nzambe na biso nzambe nde azoko conduire biso azako yebisa biso tala likambo ezali boye nyonso eza pe biblique te yango wana oyo tokoloba makambo ezali apocryphe soki bango balobaki ete lettre de Marie-Madeleine. Ça s'appelle lettre à Maccabée. Maccabée 1, Maccabée 2. Ça s'appelle lettre à Tobie. Ça s'appelle Tobie 1, Tobie 2. Ça s'appelle lettre P, il y a Jérémie. Et Zali pour nous bagisa, bagage intellectuel na bango, surtout les théologiens, catholiques, protestants et orthodoxes. Merci. Merci révérend Kambutu Kina Frédéric, pasteur communal Yangalema, Tony Nandini Kozali Commande la Bisso, Maïmadali, naissance à Jésus-Christ.
ndenge na bongo toleki na baintervenant na biso mpe bazali gauche à droite tokosenga na kote oyo deux personnes baleka mpona bituna kote oyo mpe deux personnes bokoleka mpona bituna comme ça baintervenant na biso bakorépondre na biso na matiali naissance ya nkolo yesu. Merci nga papa Guigui Monganga naza na ba question mibale. Question nanga liboso ezali différence nini ezali entre Yesu na Christ. Est-ce que papa dialungana aza Yesu ou bien aza Christ? Pona kolandela ka mutuna na ngai boyebisa biso nini par rapport à banzembo bimana lingomba comme Jésus n'est plus au ciel akita déjà nassé. Est-ce que nzembo ni zalaka fondé pona na appuyer question na ngai? Question yani balé ezali boyi. Papa pasteur tolandi intervention na yo par rapport à mutune zalaki ke ce qui nkolos na époque kala botaka na éviter ce ko kinyango ou bien au répondre yango vraiment correctement. Ce qui lobby tozui exemple mususu bien d'explication mususu par rapport à l'église kimbangiste pour défendre nini. Ya mi balé ya pona kosukisa ezali kolo Yesu ya kala. Est-ce que zalaki noir ou bien zalaki mondele par rapport à Mokanda Apocalypse 1 ok na ba 8e verset ezo ko biso ki makolo kolo Yesu ezalaki noir et ndenge na forez beaucoup expliquer biso nini. Est-ce que zalaki ka Yesu zalaki mondele kala ayo koma mwindu ou bien zalaki ne kaka mwindu ayo koma Yesu mwindu na second venu ou bien différence ezanini entre les deux. Merci. Hébreu babengango Christos. Il veut dire, en français, Christ. Christ veut tout simplement dire, oin de Dieu. On a lingala tokoloba, mo pakolame yanzambe. Donc, yango nde otobengaka Christ. Elingoloba Christos. Elingoloba, oin de Dieu. Mo pakolame nanzambe. Même pe yobe tangu musuba ko bengo pe Christ. Ezana ngo komba likolo te. Yesu pa yako kutango na se. Ba prophète belé, ba bana ko benga bango pe ba Christ, ba oin de Dieu. Yango yoka même une église de réveil, oin de Dieu. Ngai pe kambutu ko na sa oin de Dieu. Allez, deuxième question. Papa wana saka ba tournir ya mort. Soko kena ba Swahili Yesu babenga ke Yesu te. Ezana kombo babenga kae. Ezala nzam na ba Kongo to bengi nzambe ya pongo. Bongo soko kena bangala. Nzako mbati. Ezali Yesu na Jésus. Différence ezate Jésus ezana français. Na anglais Jesus. Na lingala Yesu te papa. Donc mutu moko kaka ba kombo selon esika oyo mutu azali na munoko na yepe oyo alobaka. Soko tuni ba Swahili ba koyebisa yo Jésus na Kiswahili ezani. Donc Jésus Yesu ezaka ndenge moko. Ezani différence ezate. Léon soka ko kuta le kasa vert akoma kanani et bongo soko rouge. Donc kolo sutanga kotile pa babindele abotame pa mama Marie abotame pa papa Joseph soki bango bazalaki bamindele azwi kimundele eko sale lokote oyo pe ya biso aye lelo abotame na papa kuyela na mama Louise wana bazalaki batata papa Simoti bangwana kaka baye ti papa Fumwambanza ayeko bima ezali kaka ndenge moko te papa soko pe lelo ko koma moto mwin Fumwambanza tango tozako mona ye azaki couleur ni azaki noir ayeko bota mai para biso ngona lobi kameleyo ko koma vert soko komi na likasa vert soko pa eza bleu akokoma pe bleu donc nzambe pa changeaka papa Richard lobi na bino ete nzambe oyo apesaka mabota ye moko akoko bota te bongo nzambe oyo apesaka bato ya pembe ye moko nzambe akotala pembe te akotala pe mutu mwindu te yango na papa motuna no tuni tango bamindele
ba missionnaire blanc ba yaki en Afrique balobaki na biso mutu mwinda zakanen angelo ya diabolo mais mundele nde mutu azalaka Yesu lelo pe soko tali ba icône na ba église na bango soko tali ba tie Jésus aza mundele soko ba tie angelo ya mutu mwinda Satan nde biso. Merci. Olimbisi. Merci. Olimbisi papa. Tobi ke bazo pesa mutimoko na lingi na baxelo moko. Mais eloko ango na lingi biso nyonso to répondre na eloko ango. Papa munganga omoni makambo ne tozoloba likambo na likambo soki ekokeli tango ebimaka. Peut-être mutuna papa munganga lobby eza question moko très capitale. Oyo so to répondre en pendant lelo théologie doctrine abiso makambo ebele omona eko. Donc likambo ko pressé ko kene mbangu te. Papa pasteur apesi réponse ya caméléon et puis biso to prizaka na Bible mais to prizaka pe et pas ya maloba ya banzambe po biso tozana banzambe. Parce que lelo ezapé sujet o ezo ningisa pe mokili. O monaki Poutinité alobaki boye na boye. Bon na Poutine na lobby na papa Simoki Mbango kianga na lobby to Rolanda nani par rapport à doctrine na biso. Réponse eza boye. Takimbangu bukaka ngama bamindele bayuvu lavo ngizulu ya zole ya fumu yisu bwesi ya kadila. Réponse zani. O yani sikamoneka munakanda. Bongo soki amoni na kanda ya ndome. Bongo na o na koya liboso pe. Mais les raisons ya nzembo pesate. Est-ce que c'est bon? Question nangai ezali boye. Nkolo Yesu ya bayuda bilembo yango emonanaki. Siko papa dialunga na otozali na ye. Bilembo nini ezolakisa biso ke yende kaka nkolo Yesu. Naza vraiment na posa na yeba. Nini ezolakisa ke yende kaka nkolo Yesu. Merci papa pasteur mutuna nangai ezali boye. Pona moya mai tondimi yango ke kolo Yesu abotami na mois de mai. Nde tindinga lisusu nayeba pona nini lisusu le 25. Le 25 wana eza jour moko kaka ezwami pamba to eza na tina. Le 25 ebakisami lisusu na lingi nayeba. Merci maman. Bilembo ya kolo Yesu olobi emonanaki. Bongo bilembo ya papa dialonga na kiangani bilembo nini ya saraki. Ya liboso eloko koyeba ete bilembo pe ya kolo Yesu ezala kosekwa na ye. Ezala ba miracle ya saraki. Biso na yoto monaki yango te. Ayaki nde komemela biso sango. Tokolo bateke ezaki ya lokuta. Mais ezali sango ba memelaki biso ba missionnaire ba tei biso beto tanga ngo na Bible eyebani. Même ko sekwa ya kolo Yesu ezali te ba yuda nyonso ba monaki azol batate ezalaki nde likambo ya secret ya bato. Papa mfuma mbanza mokolo moko atindaka tata moko akeno kobeta ngonga na nkamba. Bangonga ezalaka nde omonaka na nkamba wana bangonga ezalaka mibale. Moko ezalaka na gauche, moko ezalaka na droite, soko ezalaka na position ya tribune. Tata wana mfuma mbanda lobi kende kobeta ngonga wana. Papa alakisi ye. Ye akeye abeti oyo ya ye. Oyo mosusu papa alakisaki ete. Tango azongi papa atuni ye. Obeti ngonga nini? Oyo na alakisaki yo ote. Yo oyo kakate. Oyaka liboso mbala liboso. Na tinda kayo pe kaka ndengwana. Ozo oyo kite. Lelo pe lisusu
olingi nalakisa maboko oyo babetelaka nga sete ntango natindaka yo wala elingi oloba nini la premier veni elingi oloba ete papa Mfuma Mbanza azali mpenza kolo Yesu bilemo nini tokomona ndenge tolobi na yo ozali jeune ntango na Esaïe 53 okomoni te makambo oyo Esaïe ajwaka yango wana mpe eza na Esaïe 53 azalaki koatire bote ya bato nyonso te papa Mfuma Mbanza kutu bato ya mokili ntango biso tolobi mbala liboso ete azali kolo Yesu balobi kolo Yesu mpe alengaka elingi koloba ete papa Mfuma Mbanza bilembo ezali ebele tokosisango lelo si mama atuni bilembo mais natanga nkolo Yesu mpe batunaki ye ni papa pasteur a expliqué très bien topesaki bilembo nyonso lolenge akozala tango akoyamba na ya mibale. Donc je crois babilembo wana nyonso eza suffisamment ekoki oyo tolobaki wana. Donc papa dialunga na tango ayaki mbala ya mibale tolobi bapesi lolenge akozala kitoko te akozala nika bongo babi akobala akobota tolobaki yango Romains 9:29 balobi soki nzambe atikilaki biso libota te tolobaki tozala lokola Sodome na Gomore. Tolobaki Esaïe 53 na 10e verset balobi tango akoya parce que kolo Yesu na tango bayuda asalaki 33 ans mais balobi tango akoya koye ya mibale na Esaïe 53 na 10e verset balobi il verra sa postérité pe akoprolonger mikolo na ye. Kolo Yesu asalaki 33 ans tango aye na mbala ya mibale asali 85 ans donc aprolonger mikolo na ye. Donc makambo oyo elobamaki ekokisami nebite papa na biso mutuna ebosani kwa le 25 tata atuni boye ndenge nini mois de mai ye kolo Yesu ndenge nini ayakobota makaka na mois de mai oleza la mois mususu na date le 25 na calendrier juif soko tangi na Luc chapitre 1 verset 26 mwanje to ange ya tata Nzambe ayake pa mama Marie alobi na ye na 6e mois okobota mwana. Il y a 2 calendriers pour nous troubler yote. Calendrier juif 6e mois oyo ange ayaki na Luc 1 26 ezali Elul 6e mois. Calendrier tozo salela lelo babenga au calendrier grégorien tozo salela lelo 6e mois ezali mois nini septembre ozolanda na calendrier juif 6e mois ezali Elul kasi na calendrier grégorien toza nango lelo 6e mois ezali mois de septembre. Aujourd'hui septembre octobre kasi tanga ka yobet septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai. Combien de mois? Yango mama botaka. Merci Bolimbisi. Nalingi na répondre payer tout à la mokuse. Alobi 25 euti wapi. Soko tangi même na 1 Corinthiens chapitre 2 6 tina 9 balobi makambo tozo loba. Ezana makambo bonzoto te. Ezali makambo ya babi boyebi yango ndenge nini makambo to yebi yango na nzela ya molimo pamba te molimo asondaka même les profondeurs de Dieu mais balobi bato na bonzoto moyeba ye bandima makambo yo ezate avant makambo ndima yango foza la moto na molimo otali même si otoke na pratique alobi 25 meto ndimi bongo 25 wuti wapi so toke même malembe soko zuka ka dialunga na kiangani
dia lunga na kiangani Salomon. So ok nanda ko sala exercice au bando tanga 1 2 3 4 et ça là 25. So ko même papa Simon Kimbango après si biso écriture on est dans mingi basé sur 2 na 5. Pas kundungu et pelegete. Voilà 25 et si kapé et outi. Donc ce qui est plus loin au moment là même Yesu atuna ki ba yekoli. Batongi ba oloba ba mingi pona nani. Otali. Donc voilà. Okati. Voilà. Oui. Même pas le bacamé. Merci, journaliste. Je m'adresse tout droit à nos deux intervenants sur la spiritualité du Jésus-Christ de Nazareth, fils de Marie, et la spiritualité du Jésus-Christ, fils de Marie, naquit par Papa Simon Kimbango. Mais le premier fils naquit par sa divinité de son Père Dieu. Est-ce que la collaboration spirituelle de communication est le même entre le Jésus-Christ de Nazareth, naquit par sa divinité, et deuxième venue du Jésus-Christ, naquit par Papa Simon Kimbango? Leur communication secrète divine est le même. Bon, merci Papa Pasteur pour la question. Moi je pense que je ne sais même pas si on peut répondre ça en français ou bien en lingala. En français, hein? Bon, il y a Tony Boy. Spiritualité, il y a Jésus-Christ à Botamakina, Tamayaki, Liboso, na spiritualité, Oyo, il y a Jésus-Christ, Oyo, à Botami, Nanzota Papa Kimba. Bon, dimension spirituelle, Papa Pasteur, ba mesira kangote. Mais ngana ko répondre au kakake, lokola azali Yesu Masia, Oyo, a Botamaki na Bayuda. Iye pa yoko bota makati na biso. Moto a changé kate. Azali ndenge kaka na spiritualité oya yaki na ngotura liboso yango pa za na ngoti lelo epa ina biso wana ngai po ye azali Yesu balobi Jésus est le même hier aujourd'hui et à jamais. Alors il le mettait, c'est le même Jésus, il a la même spiritualité que hier qu'aujourd'hui. Merci bien. Donc, Jésus n'est pas pasteur à l'obi. Tant que l'on a Noël, tant que l'on a Jésus, que l'on va comprendre que les 25 mai au dans les solo awa, ils allaient Jésus, nenge abota magi kuna na bayuda. Nenge pe ayeko porter kaka même date wana. Mais les batumi balete. Papa jusqu'à la di pembe wana. Soit l'on pembe la di noir. Et ça papa jusqu'à. Donc alors on ka poto aye. Donc et ça des personnalités, des personnages des ana mutube moko. Sauf que abota magi na bayuda ayepa. Même à camper ko changer. Tant aye awa. Au moment même temps l'ingomba na biso salami yende asinaki actuana pour l'ingomba et bimalibanda. Ce que l'obéi peut-être par rapport à ba miracle pour même Bible lobby o ya kondimilanga akosala plus que parce que Jésus-Christ a sécurisé ba misato mais papa ya lungana a sécurisé ebele na nzoto ya mbale. Voilà
qui commence bien finit bien. Bandeko balandi to sila ki koyebisa bino ete lelo yo ezali mokolo monene ana kati ya paroisse ya Devo et pas ouais puis forum monene ebutaki bongo ko sama eva union de la jeunesse kimbangiste natina ya kolobela mbotama ya kolo Yesu papa dia lungana pe biso paso to sili bongo kotia misu pe matoi na biso na kolanda maende masili kolekela pona kozwa ba précision pona kozwa biyano pe kozwa éclaircissement na mbotama ya kolo Yesu papa dia lungana oyo azali bongo mwana mibale ya papa Simo Kimbangu pe mama Mulu Marie kia wangazitani asila bongo kobotama omokolo mwa le 25 mai 1916 omboka nkamba Yerusalem ya sika. J'espère que tolandi na bokebi nyonso na yebi ke ngai na yo tozalaki na ba inquiétude pona mbotama ya kolo Yesu papa dia lungana lelo yo tokozala susu na koyima imate pamba te tosili bongo koyoka maye maso pe biyano nyonso pe bosolo nyonso sire kobotama ya papa dia lungana kiangani Salomon nde toyebisi bino ete bozala ka toujours branché na chaîne na bino pe bosabonaka massivement. Merci beaucoup.